semeno si bozo kaka bilela lela bilela lela kaka ndenge Fabien nyati bango na misapi Fabien kangi bango nyembes lo wa yemo kalo bakabi nyembes donc bazo lela na monoko mboka ngana ndo kasinga biso nde côté na biso côté ya biso côté onde donc to na masasi na sila esaki bango na bilongo kuna bana masasi te to éviter soki ba pesa bango embargo na ONU tozo ko recommander bango boke ndo so bata ba machete ndenge basalaka Rwanda bapesa bango embargo basombata machete ata kuna na soki na Chine po biso masasi ba missile zoko uta kota ba IRSS eza makasi mingi bo comprendre Fabien bambi lisasi moko na biso eza rocket esali pasi mais avant na banana ko lo banana makambo mususu na ngena esanando bino boye yo kana ebisa yo mutozali wana musala na yo kofinga ba combattant yo mutozali wana musala na yo kolobaka ba bêtises pona ba combattant je vais vous dire quelque chose ce que vous ne comprenez pas vous devez comprendre bino batia munoko ya kofinga ba combattant il faut que ba combattant baza ba idole ce sont les idoles de beaucoup de gens ne vous inquiétez pas. Ne pensez pas que tous les gens qui venez parler n'importe comment boya ko défendre bato ba obebi samboka boka nsate ke bozana ba idole te. OK? Nous sommes plus nombreux. Biso batozali ko défendre makambu ya mboka, toza plus nombreux ko le kabino. Bino bozaka ka mukie pour boza sponsoriser na mbongo ya Congo ya mwana bozo ko sala makelele. Mais biso toze belé. Ne vous inquiétez pas. Lorsque les combattants viennent parler, ils viennent dire nous avons des gens qui nous écrivent. Koti kate, continuez musala tozo koyoka. Basé belé bayaka na ba inbox. Il y a plein de gens qui suivent les combattants. Non seulement plein de gens qui suivent les combattants, il y a plein de gens qui voient les combattants comme leurs idoles. Nazo sabino na tele bino nzembo mo na page na Facebook. Na sino ke batu bayembeli Boketu nzembo. Il y a certaines personnes qui croient Boketu, ke Boketu. OK? Yo bimi wana parce que za ko défendre batu baza ko lia steak na mboka, oya ko finga Boketu. Yaya, yo batu ba mona ka Boketu lokola idole. Les gens là te connaissent, mais toi tu ne les connais pas. Yo tango zoko fungula mbanga na yo finga Boketu, yo finga Eso. Ou bien finga Zoro, ou bien finga Pichu, Shomongo. Ou bien finga Masawa, ou bien finga mutu moko ya zako bundela makamba mboko, ou bien finga Jino. O finga bato baza ko défendre mboka. O evite ke batu bazo mona yo. Yo evite ke batu ba mona yo. Yo kanisa za mayele. Malheureusement, les gens vous connaissent, mais vous ne les connaissez pas ces gens-là. C'est ça le problème. Les gens vous connaissent, mais vous ne connaissez pas ces gens-là. Le problème que vous avez aussi, vous n'avez pas les disciplines. La plupart de vous n'ont pas de discipline parce que vous n'êtes pas des gens convaincus. OK? Parce que vous n'êtes pas convaincus, vous faites beaucoup de bruit. Le problème est là. Vous êtes des gens qui ne sont pas convaincus. On vous paye pour venir faire des bruits, défendre une personne. Vous voulez combattre les gens qui sont en train de défendre des causes. C'est ça le problème, le vrai problème. Comme vous n'êtes pas convaincu, ça veut dire que vous n'êtes même pas préparé de savoir à quoi vous êtes devant nini bomitié face na banane ou bien na elokoni. Comme vous n'êtes pas convaincu, vous n'êtes pas dans une certaine discipline parce que mutaza convaincu azakanaka il y a certaines disciplines. Vous êtes convaincu, vous n'êtes pas dans les disciplines. Et comme vous n'êtes pas dans les disciplines, vous partez dans les bars n'importe comment, n'importe comment, vous allez n'importe et vous ne savez pas qui sont là qui vous connaissent parce que bino bosala ka ba vidéo ya kofinga ba combattant. Tozo pesa bino kaka warning, OK? Vomye babuka yombanga pona Congo, ke babuka yombanga pona mutu, ke noko défendre Tshisekedi, babuka yombanga pona Tshisekedi. Vomye okufa pona Congo parce que bande ko défendre Congo, ke ba beta yo okufa likolo ya ko ozako défendre Tshisekedi, ozako défendre Biftek. Oui. Yo so ki ba beti yo ba bomi yo pour faire pona Tshisekedi, on s'en fout de toi, tu es mort, tu es parti. Regarde les gens qui se sont bâtis ici pour IDPS. Barosi Mukendi, Kapangala, tous ces gens-là qui sont sortis, IDPS. Yo kanisi dans les jours à venir, qui va se souvenir de ces gens? Moutoute, parce que ces gens-là ne se sont pas battus pour la nation. Babimaka parce qu'ils va confondre bango, bakena ba sentiment pour parti politique, na bato ba sako kosa bango na kata mas tokei. Vous voyez? Ils sont morts. Qui va se souvenir d'eux? 20 ans après, 20 ans, dans 20 ans, 30 ans, qui va se souvenir des gens-là qui sont morts pour l'IDPS? Personne. Kufa na yo pona Congo, kufa lokola Mamadou Ndala zaki na front pona nation, akufa pona Congo. Kufa Congo lokola ba Lumumba,
Lumumba akufa pona cause ya Congo, akufa pona Congo, akufa pona mutu te, akufa pona parti politique te, akufa pona eloko moko te, mais akufa pona cause ya Congo. OK? Vome ba beta yo ba buka yo mbanga pona cause ya Congo. Ba beta yo ba buka yo mbanga te ba mutakalize yo likolo ya ozoko saela nde mutu jalelo. Tala makambo, tala soni penda ndenge tala yoka soni, yoka niveau ya soni. Ba beti yo ba mutakalize yo pona ozako saelela parti politique jalelo. Tala makambo. Dans 20 ans qui parlera de toi? Personne. Soki ba buki yo pe mbanga wana obieka mwa pandi wana muke umweka mwa pandi wana ya luketulushen. Qui va dans 10 ans, 5 ans, nana koyeba olisoso. Parti politique okutoza ko bundela, ba koyeba yote parce que ba kufa kuna na Congo, ba tikala jamais ko reconnaître ata bango. Tala bande, tellement ba ingrat. Ceux qui sont morts pour ces partis politiques là, surtout IDPS. IDPS se récompensa bango. IDPS se récompensa bango te. IDPS bango bauti na bapoto bakie kuna na Kinshasa na batu na bango bauti na ba diaspora ba miyibi na bango ya babenga bango banani ya matonge baza ko lia kuna na ba bunda tate pona IDPS ba lokoti kaka ba miyibi na bango ya ba diaspora bakie kuna kolia ceux qui se sont battus pour l'IDPS, qui étaient sur terrain, qui sont morts pour l'IDPS, où sont-ils aujourd'hui? Yozoba zoba oyo soi-disant mama fachi béton, papa fachi béton, olingo ya ko bunda awa oya ko bundela ba fachi okufa lokola zoba kizengi likolo ya ko bundela moto bundela Congo oyebana. Oui, ba mamadunda la bakotika la jamais oublié dans l'histoire de ces pays. Batu lokola ba Lumumba bakotika la jamais oublié dans l'histoire de ces pays. Vous voyez au moins bozo mona différence entre bango na bino. Yo ya obundela fachi, obundela IDPS, obundela kabundia, obundela je ne sais pas quoi, ba beta yo ba buka yo mbanga. Parce que tant bazo beta bino, bozo lo baba bio, non, nous n'aimons pas la violence, mais violence est uta na IDPS. Oui, ma finga est uta na IDPS, ma bine uta na Lola, ma finga est uta na IDPS, ma bine violence est uta na IDPS. Po IDPS ezalaka bango de babanda système à mutakalisation na poto bobosani système à mutakalisation. Vous voulez nous apprendre quoi? Vous êtes en train de faire semblant comme si vous ne savez pas ce qui se passe dans les combats. Vous êtes semblant. Oh, di botika ko totika ba blague. Nous disons non à la violence. Nous disons non à la violence. Non, les combats c'est la violence. Oui. Tant que ça comme mutakaliser ba kengo wadondo awa bobando mona ngote za violence. Bobando c'était la baya ya to frapper papa wana ya kongo wadondo. Si vous avez mona ngobie. Oui. Tant que bando kanela to kendo kuta na ba papi tamba awa to beta bango to mutakaliser bango. Nani za entre bino nana za ko contredire kama. Mutute za ko contredire kama. Ngobi nyoso bando ko sala ba kopi bunenge to kondo kanga bati ya pepere to beta bango. Bosko ko mi tourna bino parce que écoute, biso na ba kongole na tozu eloko tozo ko lukati. Ça veut dire tozana na kanda wene foto kanga mutu to beta ye. Tozana chwate. O to kangie to liye kombe kenda kandenge wana. Oui. Comme que ndaka bongo tako bino bozali ki kotoyo avant bokende kolia beefsteak bozala ki kosala mutakalisation donc est-ce que nakosi n'est-ce pas bando sala bato mutakalisation bino bata IDPS. Vous avez attrapé combien de personnes ici? Ya peperde bobeta bango na poto combien bobeta bango na poto c'est quoi comme tourne bino babeta bino parce que bino nde bozana pouvoir. Oui, c'est vous qui sont au pouvoir. Les Congolais ne sont pas contents na makambuwezo ko leka na pouvoir wana donc bazana kande fuko beta mutu. Vous voulez qu'il tape qui? Toko kende na bino kaka bongo toko kende na komba ndenge zalaka eloko moko te ko changer. Eloko moko te ko changer ko lobaki o makambi ko beta na wana esili, makambi ko mutakaliser bato esili. Non, kutu mutakalisation est diminuant. Mais ba combattre ba si ba réfléchir babi, il faut tozonga la système aussi ya mutakalisation parce que bokomi kolekisa. Oui. Et kombe kenda kandenge wana. Oh, violence, oh, je suis maintenant qui est qui va frapper qui mutwana, je ne sais pas qui est qui, je suis qui est qui. Combat et kenda kabongo. Ya, zala nambangu, zala makasi. Oui. Parce que nous qui sommes convaincus, na makambi ya combat auto salaka, tokenda kabitambola tambola te. Yo mona ngana na bafeta bato. Yo mona ngana bafeta communauté. Bo mona ngana banda kwa bato. Parce que nous sommes convaincus que, et puis nous sommes conscients, to yebi ke batu mingi ba yebi biso mebiso to yebi batu wanate. Ça veut dire, oko benga ngate masa obena kena ko tambola, ko liaka je ne sais pas ba kwanga et pas banda kwa batu, ko tambola kana ba bar n'importe comment, ba kombata ya solo baza convaincu, ba tambola te. Po ba yebi ke ba ko kutana kata embuscade. Mais yo loko loza convaincu te, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire.
bafuti yo mbongo yaka kofinga fulani keno finga combattant ok kofinga combattant ce n'est pas ta conviction parce que biso toza kobundisa buyote biso tozali kosala devoir patriotique. Oui, nous sommes en train de répondre à notre devoir patriotique parce que notre constitution nous donne le devoir de défendre de nous défendre devant batu oyo bazwi biso en otage devant batu oyo baye konyokola biso. Constitution eza kopesa biso pouvoir wana. Ça dit biso tant tozali kobundisa ba soi-disant ba leader ya mboka wana, nous sommes en train de répondre à notre devoir citoyen. Yo sikoyo bi oza kobundisa mutu aza ko répondre na devoir citoyen na ye mais obungi mon frère obungi oza kobunga oza convaincu te yango wana pe ba pesi yo mwambongo oya ko défendre alors que oyebi tu ne sais pas dans quoi tu es dedans. Tango yeko finga batu yo wana continue kende babare ba feti je ne sais pas wapi tango bakanyo kuna ba liesio mutakalisation nyembes bakanyo kachi. Oh, violence faite aux gens. Violence faite aux gens ndenge nini yaya. Rita Kabamba dada yangu sikia kwa je maneno atawe peke dada yangu. Est-ce que mimi nasema bongo? Nga masawa awa nakenda kana biloko ba Congolais. Boko mona ngana biloko ba Congolais. Non. Natambola na banda kwa batu te. Non, parce que naza presque personne publique. Personne publique aussi pourquoi qui dérange, peut-être parfois qui dérange ba na beef steak na munoko. Tant on déranger ba na beef steak na munoko ba na kanda na yo. Ça veut dire na comment se présenter n'importe où te. Ça ne pas veut dire que na stafaka te na stafaka. Naza na groupe na ngato stafaka. To stafaka na ba milliers na biso oyo to yebi ke toza entre biso na biso to yeba ni bien. Na ndo stafete na ba place ba Congolais bazali. Oh bobenge masawa na fete ba Congolais ye wana ye. Oh bobenge masawa communauté zo sala feti masawa ye wana ye. Est-ce que je connais les gens qui sont là-bas? Je ne connais pas les gens qui sont là-bas. OK? Oui, c'est ça la guerre. L'art de la guerre, bino batu bomi koti si na makambo ya kofinga ka ba combattant boyebela. Parce que ba combattant bazana ba dossier na bino nyonso boyebela. Oui, toza na système ya lumbe mwete. Mutakalisation mutayaki na makambo wana bino bata IDPS. Bino mokanisi lokwa IDPS ke sko bandi kolia système lumbe mwete kosila. Et kosila te, toko continuer nango parce que ba Congolais nan ba se retrouver te. So ki bino vous se retrouver c'est bon. OK, si vous vous êtes retrouvés c'est bon. Mais biso nan to se retrouver te ba Congolais à majoritaire ba se retrouver te. OK, donc il faut to continuer na violence na ko beta na ko make sure bozo ko comprendre makam tozo ko loba parce que Congolais ba lobela na malembe te. To mesana biso toza ba combattant, biso tozali résistance, groupe ya pression. Biso tozali société civile te. Ne venez pas commencer à nous prêcher les histoires. Oh, bokika ko loba na malembe to comprendre toza société civile te. Société civile za ko exister. Société civile komaka mikolo nyonso elobaka mikolo nyonso na malembe boyoka yango te parce que Congolais ayoka te mato emangongi yango wana toza na mouvement ya pression biso toza mouvement ya pression biso tozali société civile te tokoba ndo lobelo na malembe te biso toza mouvement ya pression to lobby oyoki te to nyafuli yo to lobby oyoki te to luki rocket to beti yo yango na mbanga to beti yango na kingo c'est comme ça. Oui, biso toza mouvement ya pression tozali résistance yaya nakati ya likambo na oti kolobawa eloko faut pas retenir ezali boy vaut mieux okufa pona mboka vaut mieux ba beta yo vaut mieux ba mutakaliser yo pona mboka mais ba mutakaliser yo te pona parti politique ba beta yo te pour que neko défendre Tshisekedi ou que neko défendre Kamere ou que neko défendre soki raisi ba que non oza zoba bololé po ba o ba kufa pona ba parti politique ti lelo mutu ta zo reconnaître bango oui mais ba o ba kufa pona mboka ba Mamadou Ndala ba ti lelo to kolela ka bango bana na biso ba ko ya kolela ka ba Mamadou. Voilà, c'est ça. Donc bino batu boza ko sala combat ya kolinga ko bunisa ba combattant boyebela nazo bisa bino ka boyebela po violence ko sila te. OK, violence ko sila te biso so to ana kata nzela tozali ko bundela mboka po biso nyoso tokoma bien yo so ko lingi yo mitia liboso na nzela na ngai na ko nyata yo avana kende parce que il faut nazana objectif na nyata ba o baza kuna. OK, objectif na ngai so ki zali ke il faut na déranger ou bien na nyata o azali soit déjà dirigeant yo e ko mitia liboso na ngai attends-toi ke ba ko nyata yo so ki ba nyati yo ko lela te parce que yo mo ko ndo ya ko mitia liboso. OK, c'est toi qui es venu te mettre devant. Vous comprenez au moins, OK? La vérité ou la haine. Maintenant, je vais parler de sujet mususu. Vérité ou la haine. Parce que moi, ma kelele le kimi. Peut-être to kofanda te nie. To continue à répondre bino. Vérité ou haine. La vérité,
Les gens qui n'aiment pas la vérité, vérité comme ko sonner le la haine na matoi na bango. Parce que yé azali na quelque part azali ko se retrouver ne loko moko boye. Donc on lakisi vérité a transformé en comme l'isolo ya haine. Les gens qui sont en train de dire que nous sommes en train de faire la haine tribale, vous ne voulez pas que nous vous disions la vérité. Bozo ko lingande vérité te yango bozo ko transformer en ok ezali haine tribale, haine tribale. Lorsqu'on vous parle, on vous dit que président de la République a eu en otage présidence, a tué 500, plus, a 600 conseillers, a tué plus, il y a 500 balouba na présidence. Wana eza vérité. Pourquoi bolingi kosa la face na vérité wana te bozo koloba ke biso ndezali en tribal. Eza en tribal te. Mutu azali mutu azali yo kana bisa yo comportement tribaliste. Comportement tribaliste nde comportement oya chilombo asali wana. Ok, à la qui comportement tribal au sommet de l'État, à la qui comportement tribal. Donc ce n'est pas nous biso te de bokoya ko yebisa biso makambu ya tribalisme parce que biso tozali ko conduire appareil à l'État. Vous n'allez pas nous parler de tribalisme. Le tribalisme est là et clair que président de la République nabino batu mingi bazali na entourage nae plus il y a 500 conseillers nae bazali baluba pona nini. Tandis que appareil à l'État, appareil à l'État Congolais nyoso il faut jouer na bonheur ya appareil à l'État. Ya zui bande konae atie bangwana. Baye bisabino bongo bolingi ko dérouter biso. Oh non, ene tribalité. Boye bisana no Tshisekedi alongolana no 5 plus de 500 conseillers wana. Apesa ba Congolais pe misusu musala o bazali ko mériter ndeto ko solo la sikoyo makambu ya ko diminuer un tribal. OK? Tant que vous ne faites pas ça, nous allons continuer à dire. Oui, nous allons continuer à dire. C'est comme ça. Donc, bino bat bolingi vérité te, boko continuer pe ko manipuler biso te parce que biso toza très éveillé, to ko continuer ko lobela makambu o ezali clair. Ce n'est pas nous qui ont amené ces guerres tribales. C'est Félix Tshisekedi. Yenda aena un tribal. OK? C'est Félix Tshisekedi nde aena un tribal biso te. OK? Muto aena division na kati ya ba Congolais lelo ezali Félix Tshisekedi. Oui, c'est Félix Tshisekedi qui a mené la division entre les Congolais et les Lelo. Vous n'allez pas nous dire le contraire. Nalanda ki mutumoko bo eso ki ya ba fachi beton, asali vidéo batine nga vidéo mutumoko azako loba, alobi yo to sala l'unité nationale eza ko s'imposer. Est-ce que l'unité nationale est encore possible? Mais regarde-moi ces gens. Vous êtes en train de dire que l'unité nationale et que problème à tribalisme ezali biso ba combattant de toyenango. Regardez-moi comment ces gens sont des malhonnêtes. Botala tant combat bandaki tolzonge la kaka combat ya 2011 tangu ba yibaki Tshisekedi ba voix na ye. Qui se sont levés pour Etienne Tshisekedi? Qui se sont levés? Ce n'est pas tous les combattants awa na poto ba combattants wana ba yebaki ke muluba existaka ke mukongo existaka ke mungala existaka ba yebaki yango te bazaki ko bundela Tshisekedi a récupérer imperium na ye babade ko bundela Tshisekedi. Donc vous n'allez pas nous dire que ba combattant nde ba yé na division, ba combattant nde ba yé na tribalisme na kati ya communauté. Muto aye na division na kati ya communauté ezali Félix Tshisekedi. Yende memi ngoti na sommet de l'État ezali ye. OK? Félix Tshisekedi, exemple na pesa bino. To pesa ka exemple ya Fabien. Bon mona nani vidéo Fabien oti kotia nenga zaki ko coacher Etienne Tshisekedi. OK? À l'époque, Fabien n'était pas tribaliste. Hein? Pour Fabien, Azaï Kosali Sabango. Et Fabien ne le faisait pas. Fabien Azako aider moi na mboka. Vous comprenez? Fabien Azako sa mon esprit à aider moi na mboka. Ce qui est même malhonnête pour ces gens de l'IDPS, Fabien Azala qui même ko entraîner Etienne Tshisekedi à kende kolia beefsteak. Tala kaka makabo. Malgré que Etienne Tshisekedi ezali ko mona na kati ya cassette que le monsieur avait déjà Otsama. Otsama wana ça veut dire azana perte ya mémoire. Mais famille neza ko tindika ye kaka akende kolia beefsteak. Fabien azako sali sabango malgré Fabien a dit que oh eza makambu ya soni ya mboka oyo tozo ko tinda tata ya boye akende kolinga kokoma président na mboka oyo mais Fabien atie ba effort na ye pona tata wana a raté beefsteak te ou dernière minute parce que on dirait zaki dernière chance na ye pona a se présenter na ba élection pour nani comment ça s'appelait Fabien s'est mis à aider ces gens. Pour pas qu'il ne beefsteak. Yoka lelo monnaie de singe bazako futa Fabien. Fabien azali yenda na division. Fabien de na division na kati ya diaspora. Vous yoka batu ya bwe makumanyoko.
Batu ya bwe makumanyoko mutu asali sibino bosumbi boza lokola bambuti osumbi na njungu oyo lielaka vous faites caca dans l'assiette qui vous a servi. Fabien qui vous a servi, Fabien qui a tout fait pour vous. Mais tant où il y a aucun même attaque Kinshasa, Fabien a Rabino Moussalate, mais vous lui avez même pas reconnu tout ce qu'il a fait. Il prenait tous ses bagages, sur la fin d'Akawapi, à la Rabino partout, dans la Belgique, on a besoin de faire foot à yete, à que dans la Rabino vidéo, à la Rabino, à Salabino. Fabien s'est déplacé combien de fois pour qu'on ait Sal Sabino, interview qu'on a Bino na espace public pour servir nation. Combien de fois? Qui était à Genval là-bas en train de filmer Makambouya, ya Genval. Ce n'est pas Fabien. Monnaie de singe, yango de bolero, bo fouti Fabien. Avant Fabien, avant que de Kinshasa, vous n'êtes pas rappelé de Fabien. Boké kozwa waka bwanga pour le tribalisme. Pour le tribalisme, vous qui sont tribal, vous avez pris l'Ouaka Bwanga qui nous a jamais aidé comme Fabien. Parce que ceux qui tosali pourcentage ya batu baeda kibino, on peut dire que Fabien a fait 9% sur 10 et l'Ouaka Bwanga a fait moins de 1%. L'Ouaka Bwanga qui nous faisait des vidéos ici dans sa chambre, sans caleçon, sans kilote, à la tika veste likolo, azako lokabiso lokola nganga kisi, azako sala ba vidéo na kati ya wese, bozui L'Ouaka Bwanga pona tribalisme. Bomemi L'Ouaka Bwanga na Kinshasa, tala lelo L'Ouaka Bwanga oyo bomema kuna, Moussa ni L'Ouaka Bwanga sala kuna. Parce que bo suspendra même L'Ouaka Bwanga azwaka même pas photo ya président. Parce qu'il est tellement incompétent, même na photo. Pour les photos, même L'Ouaka Bwanga ne peut plus. On lui a dit, avant de publier photo, il faut aussi la permission de la présidence. Regarde les gens qu'on a donné la communication, alors que c'est Fabien qui les aidait ici. Maintenant, dites-nous qui est tribaliste dans ça. Dites-nous qui est tribaliste. Vous voulez mentir à qui? Les choses qui sont claires, on ne peut même pas expliquer à un enfant de 5 ans. Les choses qui sont claires, vous voulez mentir à qui? Tribalisme to continue ko dénoncer ango o essuyer bisote na awa na diaspora de tobandi tribalisme mutoye nango zali Félix Tshisekedi. OK? Donc il faut pas que l'obakeo ba combattant de baye na tribalisme et que biso nde tozo ko animer tribalisme mutoaza ko animer tribalisme ezali Félix Tshisekedi. Parce que alongoli batu nyonso regardez-nous aujourd'hui Félix azana alieni. Qui est l'allié de Félix aujourd'hui? Parce que politique est ça la makate sans allié. Politique est mboka ça la makate sans allié. OK? Ça veut dire, ba Congo, ba Luba, Bangala, ba Swahili, il faut ba sangana pour ba ça la force ensemble. Force moko boye ko tindika agenda moko boye. Dites-nous aujourd'hui, lelo IDPS allié na ezana. Non, parlons-nous un peu. IDPS lelo allié na ezana ni na kati ya Congo wana. Alia IDPS eza Bangala, eza ba Swahili, eza ba Congo, eza nani? Nani aza alia Tshisekedi lelo? Mutute. Parce que yé IDPS na esprit tribal. Ya ba Luba d'abord, ba ye ko imposer biso makambi ya ba Luba. Tolinga tete boko lia yango. Non, nous allons nous combattre contre ça. Et nous allons vous dire, boko imposer biso le côté, toko mela eloko mo côté. Onyo so bolibo imposer biso toko zwango bisanza na bino wana, toko zongi se la bino ngo boko melango bino moko. Il faut pas nous dire ça. Allié à Tshisekedi lelo azali nani? Dites-nous allié à Tshisekedi azana. Eza ba Swahili, eza Bangala, eza ba Congo. Yebisa biso allié à Tshisekedi azana lelo. Tellement que vous n'avez pas les alliés parce que vous pensez que vous allez nous imposer n'importe quoi. Bokomi ko luka allié nani? Bokomi ko luka allié Kagame. Regardez-nous ça. Ça ce n'est pas la malédiction ça. Bokomi ko luka allié Kagame. C'est Kagame maintenant qui doit venir vous supporter pour bino bo imposer biso bolingi ko s'imposer biso. Bozali na combat ya makasi, je vous dis devant vous. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là avec vous parce que biso toko lembate. Parce que nous sommes dans ce combat. Ne croyez pas que nous sommes comme vous. Bino batu bolobi ke combat esili parce que moi na mboka zui, vous faites quoi en Europe bozo ko sala nini? Ça fait déjà des ans boka ngabisa kabino bo foutez les camps. Allez là où ça marche. Parce que biso tobi que ça ne marche pas, yango tozali awa. Ceux qui te que ça marchait, on est déjà parti. Nous ne sommes pas comme vous. Nous avons des visions. Nous ne sommes pas les gens qui veulent entrer dans la politique. Nous voulons faire des choses. Nous voulons aller chez nous faire l'agriculture. Nous voulons aller chez nous faire des histoires qui vont faire évoluer la société.
Donc si ça allait au pays, on allait déjà partir. Bino batu bofandi awa bozolinga kokangamisa biso ba minoko. Bozo kolanda bolandi. Bino batu boza kolanda biso. Vous faites quoi ici? C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre parce que Congo est commis tellement bien. Vous faites quoi ici? Kanga bisaka na yo, kanga bana na yo, kanga mobali na yo. Allez, bozo ngakuna na Congo. Bokende ko sala ici kama makambo eza ko marcher. Bokende ko aider Tshisekedi à faire évoluer le pays, n'enge bozali ko faire batu comprendre. La raison pour laquelle vous ne partez pas parce que vous êtes conscient que rien ne va là-bas. Mais vous voulez nous imposer bisoto accompagner mutu oyo akenda kolia beefsteak. Non. Nous ne sommes pas dans cette logique. Toza na kati ya logique wana te. Mutu moko bona landi azoko loba bio soki biso na kati ya diaspora nde tozali ko diviser batu, biso na kati ya diaspora nde il faut biso soki diaspora nde il faut tozongisa union. Oh my god. Biso diaspora tozongisa union, ce n'est pas de notre travail kozongisa union parce que tozalaka déjà. OK? Ce n'est pas de notre travail. C'est le travail de votre qui jingi à président qu'on s'assurer que l'unité nationale règne sur l'étendue de la nation. C'est son travail. Bino mo pesa so musala président na bino. Président na bino na zoba musala nezali te koyeba que l'unité règne sur toute l'étendue du territoire. Ayebi yangote. C'est son travail. Allez, remettez ce travail là à votre président. Bino botu bozoya koya na ba Facebook oyebi sabiso ke biso ba combattant nde il faut tozongisa unité. Ce n'est pas notre travail, ce n'est pas notre devoir. Parce que soki bana baza koyoka na ndako te ezali musala ya papa na mama bazongisa bana na ensemble za musala ya bana te bazongisa na ensemble eza musala ya papa na mama bafandisa bana bayebisa bango qu'est-ce qui est comme problème, allez on règle ces problèmes, on avance. Mais comme vous savez que votre président c'est un qui jingi, un taureau, je ne sais même pas comment le qualifier parce que kofinga nyoso ko et si elle libiso na monoko. Vous voulez maintenant nous remettre la responsabilité de votre président. Bisonde tozongi sa paix, bisonde tozongi sa je ne sais pas cohésion nationale, bisonde tozongi sa tokozongi sa yangote. Tokozongi sa yangote tant que vous comprenez makambo tozali koloba. C'est votre président le problème de cette nation, c'est lui. OK? C'est lui le problème, c'est Tshisekedi Félix le problème de cette nation. Biso tokozongi sa unité ndenge nini ye moko azozongi sa unité tena bandeko na ye. Abengana no fayulu. Regarde-moi un espèce d'un idiot. To sala ki déjà vidéo to lobi ke mutu oyo ulie azong sa unité entre ba Congolais azokonga ko fandi sa ba Rwandais na ba Burundi na ba Tanzanie ba yokana. Ulie azong sa na unité entre ba frères na ye. Ce qu'il a fait après ça, to éviter soka yoka ba vidéo na biso. Oui parce que one way or another, moi si na ye, moi si a Félix, Nyakero, alanda kanga. OK, elle connaît de quoi je parle tout le temps. Aye makamana lobaka. To éviter soka yoka ki message semaine oyo auti ko benga soki ba mokia auti ko benga ba pai. Donc il a appelé les cadavres politiques. Benga Fayulu. OK, parce que mokia azana poa moko te na Fayulu. OK? Oko sala te o ba ko distraire biso na cohésion nationale ya batu o ba o sala jale lokolo ba mokia na ba soki na ba chani soki na ba donc ba cadavre national ba cadavre politique. Ce sont les gens là qui ont sabiso que tozo sala unité nationale. Non, unité nationale soki bolingo imposer biso na diaspora unité nationale. Boye sa Félix Tshisekedi abenga Bemba, abenga Katumbi, abenga comment ça s'appelle? Abenga Bemba, abenga Katumbi, abenga Fayulu, OK? A régler pe problème na ya nani ya Kamere. OK? Parce que écoute, moi je suis très d'accord que état de droit na bino bokosa ki biso état de droit ezonga et que babanda ko kanga babanda ko sambisa mutu nyonso oya zali ko sala mabe na mboka wana. Mais histoire à Kamere comme komona na clair que histoire à Kamere zali makambi état de droit te, qu'on se dit la vérité. Histoire à Kamere comme komona na que vous l'avez écarté politiquement. Oui, parce que vous êtes des méchants. Oui, Kamera yibaki, oui, toboite, état de droit, et yakite kakapona Kamere. L'état de droit est kakapona Kamere, état de droit, il faut soke ye, il faut yapona batu nyonso. État de droit soke ye, et yakite kosambi sa Kamere, puis état de droit est disparaître. État de droit est kanga, non. État de droit soke yaki, et kangi ba Kamere, kangi batu nyonso, kangi na bande kona yo moko Félix Tshisekedi, o bazali ko escroquer mbongo na présidence. Parce que vous ne pouvez pas nous expliquer que présidence bode pasaka 17 millions de dollars par mois. OK? Wanande état de droit.
Ça veut dire que ne croyez pas que les Congolais sont bêtes. Parce que les Congolais, nous avons maintenant compris que Makambia Kamere est un état de droit. Nalobite que Kamera Iba quitté. Je ne dis pas cela. Mais Makambia Kamere est comme on a clairement, na monsieur Congolais qui est à faire politique. Yo! Oyebi ke yona kamere na yona kati ya cash. Boyoka na kike après yo 5 ans occupé sa kamere. Comme vous ne voulez pas donner à kamere parce que vous êtes tellement de méchants. Vous ne voulez pas donner à kamere. Il faut vous même un procès politique et un procès ya justice. Pour justice est condamné que azali muyibi soit justice est condamné. Ça veut dire que na ba élection akoya ko se poser akoya ko se présenter les sous-soutés parce que ba loi ya seni ezali koloba soki ba condamné yo déjà par justice oki ko sous candidaté. C'est ce que vous avez fait à Kamere. Parce que vous êtes des méchants. Oui. C'est ce que vous avez fait à Kamere. Et mon ami Namisu, dès le départ, tant que Kamere, nous étions tous d'accord. État de droit, ceux qui bolingi vraiment beaucoup, état de droit. État de droit, bolingo bandako laksa exemple, à partir de bateau, baza pembe nabino, c'est bon, faisons l'état de droit. Mais depuis bakanga Kamere, état de droit kenda wapi? État de droit kangama. État de droit et bunga, état de droit balobela kango le sous-souté. Ça veut dire que vous avez seulement créé l'état de droit pour écarter Kamere. C'est ça. Chilombo, ne croyez pas que nous allons faire semblant de ne pas voir ce que nous sommes en train de voir. Nous sommes en train de voir ce que nous sommes en train de voir. S'il s'agit de défendre l'oko, de défendre ce qui est juste. Mais ce qui est juste, tokoya koloba qui est juste. Nagoma baesio déjà koyaka le sous-souté. On a été Félix. Parce que tu as cru que tu okoko sabato. Na Goma déjà na Bukavu babiso déjà koyaka kuna lisusu te. Olingo ya na Goma na Bukavu ko expliquer batu nini parce que yo oyebisaka batu de toute façon que okende Butembo kuna kokende kofanda kuna tigere kosilaka. Na Sidi Kivu bazako boma mikolo nyonso na Mwenga babomi batu opesa kata batu condoléances te. Olingo ko ya ko se présenter pa na biso pour nous dire quoi Félix? Ne viens plus chez nous. Lorsque je dis ça, les gens vont dire, oh, chez vous, Congo za pas batu nyonso. Non. Nous avons d'abord chez nous. Moutramatazana n'est pas inabango. Ok? Qu'il ne vient plus chez nous. Parce que lorsqu'on nous tue, il ne dit rien. Ok? Yambaye pa na bino na ba province na bino, afana na Kinshasa kuna, esika ba bomaka bino bolobaka lokote. Mais chez nous, qu'il ne vient plus chez nous. Ok? Ngana zana démarche bata INC, c'est parce que yena bata INC, bazana problème mususu. Ngana zana kati ya démarche d'abord comme citoyenne et puis fils et fille ya province. Lorsqu'on tue là-bas, na Mwenga kuna batu bakufi. Depuis Félix Tshisekedi akota ki na pouvoir, combien de batu bakufi déjà na est? Batu bakufi na est na Speed Ganzelas, koleka même na Tan Kabila. Depuis batu bazokufa kuna na est, Félix asi apesa biso ata condoléances et l'autre côté, condoléances ya pamba zoko pesa biso te. Apesa kabiso condoléances te, mais alingia ya ko se présenter na terre na biso, po yebisa biso nini? Bo bisanga na Félix akoya ko bisa biso nini? Biso to yamba Félix. Alingia kene na Goma, ye mutakosa batu ya Goma lobini bango ke chance putu batu ya Butembo ba monaka clair avant. Ba wolola ka Félix na Kamere tango balekaka kuna na Butembo na Beni. Parce que ces gens-là avaient compris déjà que ces gens-là ce sont les gens ici ce sont les aventuriers. C'est nous qui n'avons pas compris. Besoin de te comprendre kangote. Depuis akosa ka batu kuna na Beni ke akokende kotia soki état major na ekuna tilelo et l'autre côté sans suivi sans même kolobakeo tala nazana no occupé na makambo oyo na okende et l'autre côté mais alia kende ko se présenter na Goma alingi ko se présenter na Nord Kivu na place akosa ka batu ka ya kotia état major alingi ba yambaye tanga makambo ne vient plus chez nous Félix koyaka lisusu epai na biso te kende kotonga ba building kuna soki na kabe ya Kamwanga oba na koyambaka ba président ya région de Grand Lac kuna parce que Grand Lac elingo lobateka ka est de la République Grand Lac ezali Congo ezali partie à état ezali partie à Grand Lac Grand Lac ça veut dire Congo mobimba okipe ko keno sala ba hotel kuna na kabe ya Kamwanga comme ça oba na koyambaka ba master na yo ba Kagame kuna na kabe ya Kamwanga pas chez nous. Tu ne vas pas nous amener, nous imposer nos bourreaux, les gens qui sont en train de nous tuer, tu veux nous imposer. Et en plus de ça, aux autres ça la bango réconciliation. Yo réconciliation, yo moko na bandeko na yo ozana ngoti. Yo na Bemba boyoka na kate, yo na Katumbi boyoka na kate, yo na batu ya FCC boyoka na lisusu te, yo na Kamere boyoka na lisusu te, yo na Fayulu boyoka na kate, yo motu mobimba okomisi tu es un problème pour les Baluba. Ce qui est malheureux que les Baluba ne sont pas en train de comprendre ce que Félix a tiré dans la carte.
Bino baluba oyo boza bazoba oyo bozali ko défendre Félix. C'est quoi votre intérêt dans ça? Je vous demande, c'est quoi votre intérêt dans ça? Tant Félix a aucun intérêt na bino zane. Non, dites-nous un peu parce que il faut qu'on se batte parce que dit que intérêt na ozali ni nakati. On ne se bat pas alors qu'on ne connaît pas son intérêt. Intérêt na bino zanini. Héritage nini Félix a kotika la bino. Et l'autre côté, a kotika l'autre ba problème na ba frère na bino. Félix qui a rendu tous les Congolais ennemis de Baluba. Oui. Félix azana allié te na mboka wana. Azana allié te. Azana frère atamoko te allié. Parce que politique sala makana ba alliance. Alliance ya batu ya Ouest plus alliance ya batu ya Équateur. Totiani masboko, toyokani toke nekotindika eloko. Alliance ya ba Congo, batieni maboko na baluba, bakei batindiki histoire. Mais Félix, donc Nanzela akei nyati ba alliance. Abandaki à partir ya Genève. Soki bo place na bakenda kinde wapi? Est-ce que bakende ko sala soki ba alliance? Babandaki à partir akuna. A écarté baninga. Azui yena muninga na yeso ki le cornuel le renard so comment nani? Kamere bazwani ale bakei. Bakomi kuna azui anyati kamere atikali ye moko to renye. Ozui baluba nyonso ale oti bango na présidence to renye. Toko mate bango balinga te toko mate bango toko kena bango kaka boy. Boke na biso ka bobozangi alliance. Biso toze ebele koleka bino. Bokeba toze ebele koleka bino. Bilo ko sakte mena ba Congolais te toza ebele koleka bino. Oui, toza ebele koleka bino. OK? Donc les baluba qui sont intelligents, vous devez savoir que mutazo ko tia bino na ba problème ezali Félix Tshisekedi. So ibolimo kende kaka na tetu boko longa te parce que toza ebele koleka bino. C'est ça le problème. Nous sommes plus nombreux que vous. Vous n'êtes pas plus nombreux que les Baswahili, les Bakongo, les Bangala. Parce que ce côté géographiquement, tozo kende sikoyo, bozana camaradité na boka wana mobimba. Bozana camaradité. Oui. Si ko po bozana allié, bolingo sala alliance na Kagame. Talanga makambo. Quel enfant, vous êtes devenus des traîtres même. Bolingo sala alliance na Kagame. Batu ya IDPS nde bakoma kokumisa Kagame. Batu ya IDPS nde bakoma komona André Kagame aza mokonzi. Pona nini bolingo l'échec masoko ya Kagame. Parce que bomonique, boza tellement na problème na bande konabino, vous ne voulez pas arranger le problème avec vos frères, vous voulez maintenant aller kozwa Kagame akoma allié na bino. Regardez-moi ces gens. Vous passez bokoka te, la résistance c'est la résistance. Le problème que vous ne comprenez pas, esprit à résistance et bokozalaka jamais na paix. Tane que tozangi si bino paix na kati ya poto. Na kati ya poto tozangi si bino paix. Bozoko lia steak mezo ko kangaba bino na mungongo. Tozangi si bino paix. Batia ba papa fachi beto ba mama ba fachi beto tozangi si bino pe parce que biso toza ko frapper kuna na Congo toza ko sala devoir citoyen toza ko bundisa ba droit na biso na ba devoir na biso sa devoir na biso to bundisa ba droit na biso mais bino batia poto ba mama fachi beto bozolanda kabi tolandi bozolanda biso bolanda biso ya nini. Vous ne pouvez pas nous suivre soit disant na poto ba combattant ba bandi ba combattant ba voyou bozoko landa biso pona nini botika biso na kata ki voyou na biso tolela ngo fort. Oui. Botika biso na kata ki voyou na biso. Oh bakombata bakuluna baboma batu baboma yoka na ebisa bino batafachi beton. Loko la bino boyebi ke biso bakombata tozali bakuluna. OK? Programme na bino ezani ni pona bakuluna parce que chaque système eyaka na programme. OK? Chaque système eyaka na programme. Programme yangoyo pona ba veuve, programme yangoyo pona social, pona société, pona bakuluna même ya Congo, même bakuluna ya poto, programme to sali bino yangoyo. Programme na bino pona biso eza wapi? Oui, parce que toza bakuluna, il faut voir la programme. Programme na bino ezanini. Po bolongo la biso na kati ya kikuluna. Boza na programme te. Bakuluna na bozo ko kangana Kinshasa mikolo nyonso. Soit diza bakuluna, bako ko lakisa biso ba video mikolo nyonso. Ah oui, police ezo ko sala musala bakangi bakuluna. Les kuluna là ce sont des Congolais, ce sont des Congolais frustrés, ce sont les Congolais qui n'ont pas de travail, ce sont les gens qui veulent seulement du travail. Ceux qui mutazana musala te, toute la jeunesse là qui quitte l'école des bancs, bazanga misala, boni ba sala ni. Ceux qui mutazana musala te azana loka kolia te. Vous lui laissez quoi du retour? Vous lui laissez pas le choix que azongela idée naie ce qu'on appelle survival skills. Survival donc instinct de survie. Instinct de survie ezali nini koyiba. Il faut qu'il ne se luka. Yo anti mutakofanda bwazana nzala, bane bazana nzala, afandi bwazako zela kaka, ti ya mona baonenga bakufi nenge pe amonenga kufi. Non, instinct ya survie ya kinyama, il faut zonga. Siko tango bozo biso ki bakangi bakuluna.
misala eza wapi parce que bokokanga bango botie bango na prison kuna na prison sika botie bango bolesaka bango pete tango bokomona ki bokokolesa bango te bobimisi bango bozongisi bango na kata société bana misala te vous pensez qu'ils vont faire quoi encore bakozongela kana kata balabala bakende kolia bakende koyiba. Donc ne faites pas de malgame kolinga kolakisa biso ke policier eza kosala fachi béton tala bakangi bakuluna na bazana musala te. Où est le travail? Ce sont les papas, ce sont les fils, ce sont des jeunes qui veulent du travail. Où est le travail? Programme na bino yaba papa fachi béton maman fachi béton na fachi béton na bino yaba kuluna eza wapi? Eza bilanga nde bozo ko proposer bango eza nini bozali ko proposer bango misala eza wapi? Parce qu'ils doivent survivre. Ce sont des Congolais qui ont droit de survivre. Ok? Bon, lokola bolobi ke kuna bakuluna baokanga bango biso pe bakuluna ya poto. Biso programme na bino pona biso bakuluna ya poto eza wapi? Poto tika kikuluna. Programme ezate, mais vous voulez venir nous dire que boza bakuluna, boza nini? Votre programme est où? Na sina bisa bino batu ya soki ba fachi béton. Na place ko ya ko sela biso ba makelele awa. Na sina pesa bino déjà ba devoir. Bozo nga Congo bokendo salsa fachi. Ok? Parce que au Congo maintenant tout va bien. Comme tout va bien au Congo, bokanga bisaka na bino, bozonga Congo, bokendo salsa fachi béton. Parce que vous n'avez rien à faire ici. Laissez-nous dans notre kikuluna, botika biso na kati ya kikombata na biso. Nous on n'est pas fatigué, on ne sera jamais fatigué. Na isa kibino na bino ke omi batu babundela ka basala ka komba na bapoto o bakufa kati akomi mukolo 90 bazali kokunda ye baza ko couronner ye pona komba ya salati mukolo okufa. Donc nous n'avons pas un problème nous battre jusqu'à la mort. Parce que mamsusu ne baza ko bisa sabio, boko sala komba ngo 10 ans, 20 ans, boko koma ba 20 ans après awa. 20 papa toza na problème té. Nous on n'a aucun problème. Même si 50 ans, 30 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, Congolais azali conscient aibi ke kombe ko sila kalelote. Donc il faut pas nous dire que combien on boko sala ngo sous 10 ans, boko sala ngo sous 10 ans, toko sala ta 50 ans ko sala le côté. Nous on n'a pas un problème avec les combats. Toko sala ati kata 50 ans toza. Mais yo loko lozana problème loko la combat il faut ici là parce que ça lui déjà 10 ans na kati aussi au lembi. Mais combat loko le sili papa kanga bisaka maman bana, kanga bisaka bokende Congo. Boko no tia bana bino na gratuité. Parce que yemo ko Félix akangi bisaka nena mwasi ne bake ko lia mais ba memi bana bango te. Ba meki bana bango bakende ko profiter na gratuité. Parce que babi ki gratuité wana eza ya lukuta eza ya loku ya monyato et enseignement ya malonge za wana eza pi. Ba ngo exemplaire ba memi bana bango te bakende profiter na gratuité. Yo fandi awa makelele gratuité Congo eza ko bonga mais kanga bisaka na yo kende na Congo ozo ko sa nini ozo sela biso makelele ozo ko polluer Facebook tika biso tout ça la devoir citoyen na biso tata moko boye soki babenga kai soki Anthony de son père azo ibisa bina biso ke biso il faut tozong biso ba combattant il faut tozongi sa unité musala ya Félix Sekedi alunga pesa biso biso ba combattant na Mukongo biso il faut ndeto zong parce que biso ndeto toye na esprit à division à Bossani 2011 que il y avait pas la division parce que tous les Congolais se battaient pour na Etienne Tshisekedi azo imperium à Bossani wana azo sabso ke biso nde toye na séparation na kati ya nani ya combat na kati ya diaspora biso nde il faut to bongisa. OK? Abosani ko responsabiliser président na ye mutu a écarter bande ko na nyonso ya ba congolais. Abosani ko yebisa bongo. Azo ko linga ko responsabiliser biso. En même temps ça la vidéo azo ko senga unité nationale ezonga. Azo ko yebisa biso lusabio bolinga te fatia ko sala 12 ans. Bolinga te. Yoka mutu aza ko benga na batu na unité. Aza ko benga batu na unité, mais en même temps aza ko linga ko imposer biso na nko. Tolinga te, fatia ngo ko sala 12 ans. Donc boko mesana. Siko yo, message na yo zo ko pesa normalement zanini. Ça veut dire biso to za la soumis. Tu n'es pas en train de nous appeler à l'unité, mais tu es en train de nous appeler à la soumission. Yaya, tala bilongyo yo. Bilongyo za ko mona na ya soumission? Bilongyo za ko mona na bilongyo ya soumission? Yo, on va soumettre un nani yo. Tu appelles qui à la soumission, toi? Regarde-moi ces gens. Tu nous appelles à la soumission, tu masques la soumission na combo ya unité. Tu veux que nous prêchions l'unité? Ça, ce n'est pas l'unité que tu nous appelles. Tu masques l'unité na soumission. Tu veux nous soumettre. Nous devons prêcher l'unité, mais en même temps, toko yoka yango toko Félix akofanda wana 12 ans. Félix akofanda wana 12 ans, bobo ça n'y état de droit. Tu veux nous soumettre aux bêtises? Regardez-moi ces gens. En même temps,
papa ango kaka soki Anthony de soki comment nani susuna soki Anthony de son père soki Anthony de son père soki pe Antoinette de sa mère pe azalaka pito ebite soki Anthony de son père azako yebisa biso alobi na biso ke yemoko lisusu abaluki lisusu alobi musala ngo pe tozo kosala awa bata Kinshasa bazo kokanisa biso te bakanisa biso moko musu bakobeta biso na nzela babomi biso soki nga siko na kufi bana na ngai etu boya otia kaka ba fleur etu Kinshasa zo kanisa biso te bakanisa ka biso pe tozo kosala musala awa na kati ya diaspora donc yo oye kobunisa ba combattant po Kinshasa kanisa yo bana kotinda yo mbongo nde musala ba escroc nde musala oyo boye kosala na kati ya kikombatant soit disant ya ko défendre Félix Tshisekedi bo sala makelele n'importe comment pour Kinshasa ba reconnaître bino batindila kabino ba chèque wana boko lia ya ngona na PTT yemo kaza ko misengela na ye na Facebook ke Kinshasa faut reconnaître bango basé belé awa basali ko bundela quand même Congo Kinshasa zali ko reconnaître bango te donc tu n'as pas une conviction oza na conviction eloko zo bundela te parce que muto azali ko bundela makambu ya solo asenga ka récompense te biso atosenga na ni récompense tosenga mutu te récompense toza na besoin récompense te récompense ezali ke congolais il faut avoir conscience oui nde récompense na biso oui récompense ezali o tozali koloba tolingi congolais azala na conscience ayeba liko ni ezali kosalama yo récompense na yo oza kosenga Kinshasa batindela bino bambongo parce que boza kosala quand même musala wa Kinshasa ne vous reconnaît pas Kinshasa ba reconnaître bino te baza kozela kaka bokufa peut-être monsu bakanga bino nesela babeta bino pour Kinshasa ba reconnaître que bobundela ki bango yaya ba Mamadou comment on les appelle Beth quiet yaya bao bakufaka na Kinshasa kuna na IDPS na place ya IDPS kuna ba reconnaître kutu bango te yonde ba reconnaître telaka mutu mususu yo kolisa suba mandefu awa na kati ya poto donc bato mususu makamususu balobaka oyo batinenga vidéo wana j'ai envie de vomir avec les hommes comme ça tata moko boya azo koloba makamoko zo ko tenir ti yo kana nubo d'abord mutu moko komona ye Anthony de son père to yebite soki de son père wana zali kombo ya normal ou bien kombo ya normal te donc zoka déjà que mutu déjà aza instable même na kombo. Même le nom est instable. Anthony de son père. Donc, univers, même l'univers n'arrive pas à te retrouver. Parce que mon biso ba masawa. Yoka na kombo nanga, yoka na ebisa yo. Yoka kombo nanga masawa. Parce que la plupart de bino bobenga nga masawa. Kombo nanga masawa, te kombo nanga masawa. Nyamuhohe katabana. Ozoka. Kombo nanga masawa. Elinko lobanini d'abord. Excellence. Tout ce que je fais, c'est de l'excellence. Parce que lorsque l'univers écoute mon nom, ça répond. Parce que comme on a excellence, Masahua. Ça veut dire tout ce que je dois faire, ça doit être excellent. Parce que l'univers se connecte avec moi à travers mon nom. Comme on a Nyamuhohe. Ozoka. Nyamuhohe, ça veut dire quoi? La justice, mon cher. La justice. Et si tu veux encore entrer dedans, ça veut dire la vengeance doit être faite. Nyamuhoe, ça vient de Mokuhora dans les mages. Yo kombona yo Anthony de son père. Anthony ango soka zalaka ivrogne moko ya français. To yebite soka zalaka répiste soka zako violer batou. To yebite c'est qui cet monsieur d'Anthony? Baki ko kabela yo kombo ya Anthony. Anthony, donc, lorsqu'on appelle même ton nom, l'univers n'arrive même pas à se connecter avec ton nom. Parce que tu es un enfant déjà perdu dans l'univers. De son père. Yoka combien moto de son père. Donc, un enfant déstabilisé déjà, spirituellement, mentalement, émotionnellement, l'univers n'arrive pas à t'identifier. Tu vas venir faire des vidéos, tozo ko comprendre te makambozo ko loba, ta ozo ko senga ba combattant. Soit disant bisonde toye na division, bisonde photo zonga sa division, tozonga sa unité, en même temps ozo ko bisa biso ke toko mesana. Tshisekedi ko sala 12 ans. Yoka muto azali na balance te avec donc la personne qui n'a même pas de balance avec l'univers. Tu comprends au moins? La plupart de vous vous êtes perdus parce que d'abord maramba spiritualité boye bien ngona noté. Boye bien na maramba spiritualité te. Bozo kamutuko mona Anthony de son père. Anthony,
soki ezaka kombo ya esclavagiste moko boye azaki ivrogne aviolaka bakoko na biso ya banoir aviolaka bacongolais na kati ya équateur akataka bacongolais maboko na kati ya équateur na ntango ya Léopold donc baki kopesa mwana kombo ya Anthony. Donc lorsque même l'enfant parle, c'est totalement le déséquilibre spirituel, mental, émotionnel, tout est dedans. Anthony de son père. Yoka kombo ya moto. Tous ces gens-là, lorsqu'ils viennent me parler ici, ils n'ont rien à me dire. Et là, bien sûr, beaucoup répondent ngate. Parce que vous ne pouvez pas faire face à une personne qui s'appelle Masahua Nyamuhohe Kataban. Masahua, c'est de l'excellence. Lorsqu'on appelle, tout le temps quelqu'un appelle mon nom, ça veut dire, azali déjà kotinda ba onde, nakati ya mokili, à travers kombo nangai, c'est de l'excellence. Je ne peux faire rien que de l'excellence. Vous comprenez? Donc, tant yo, chaque minute, on a benga Masahua. Ça veut dire on a benga excellence. Excellence, c'est l'affirmation. Tu affirmes à un enfant qui est asa excellent. Hein? Je suis excellente dans tout ce que je fais. Excellente. Parce que la terre et l'univers se connectent à mon nom. Mon nom, c'est Nyamuhohe. Nyamuhohe, ça veut dire la justice. Hein? La justice. La vengeance doit être certaine. Ça veut dire, lorsque vous appelez mon nom se connecte avec l'univers. Vous nous amenez les gens qui vont nous parler ici, hein, les histoires de Congo, comme on a eu Anthony de son père. Yoka Anthony de son père. Hein? Un enfant déstabilisé mentalement, émotionnellement, spirituellement. Donc, azaya koloba makambu, donc makambu azaya koloba, eza ko connecté na univers, ça ne connecte même pas. Regardez-moi ça. Oui, yangwana bokoko kabisote. Bokoko kabisote, toza awa ti. Congo koza a libéré. Toza awa ti, ba Congolais ba koza conscience. Bokanzate parce que bosimbi biso na ba armée, bokanzate parce que bosimbi biso na ba alliance, na ba Rwandais. Oui, parce que mutu aye ko renforcer alliance ya ba Rwandais ali Tshisekedi. Ezali Félix. Mutu aye ko renforcer alliance na ba Rwandais. Oui, lelo ba Rwandais ba komi ko sala ti ba mutualité na bango na ba Kinshasa. Balobi na landaki documentaire lobi avec l'encouragement des chefs de l'État azali ko linga biso to vivre ensemble ba komi ko sala ba mutualité na bango pour na nini parce que Félix Tshisekedi aza ko sala alliance na bango. Regardez-moi les gens qui ne connaissent pas même ba Rwandais wana bozo ko pesa ba sala ba mutualité na bango et comme légal na kati ya Congo. Kombo ya mutualité Isoko. Isoko, il paraît, ça veut dire la source. La source. Vous comprenez au moins? Écoutez les mots dont les gens la choisissent. La source. Ça veut dire Isoko. En Kinyarwanda. La source. Les gens là ne choisissent pas n'importe quel nom pour donner à leur mutualité au Congo. Isoko. Ça veut dire la source. Bino bazoba bizengi oyo bo apprendre bana bino histoire te. Bino bazoba bizengi oyo bo apprendre bana bino kaka makambo ya Israël ya Bible. Bana bino bayebe eloko te. Dans 100 ans, 20 ans, 30 ans, pardon, pas 30 ans, dans 300 ans, 500 ans, 1000 ans. Mais les gens là, ils seront congolais. Bangonde ba kolongola bino pas seke. Ba ko pesa bino ba documentaire ba ici bio. Nous étions déjà reconnus au Congo à travers, nous avions déjà des mutualités qui disaient la source. Ça veut dire notre source était là. Aujourd'hui Banyamulenge bakangami na masolo ya Kinyamulenge baza ko bisa bino masolo ezoko tenir te parce que donc bazana ba masolo tala mutualité Isoko la source dans 1000 ans tant ba koyela bino babino Isoko ezali source. Nous étions déjà à Kinshasa là-bas avec notre mutualité Isoko enregistrée en 1900 je ne sais pas quoi 2900 1000 ans après bokoboya. Bah faire bana bino comprendre parce que bana bino babi histoire te ba c'est OK Isoko lingo ba source ça veut dire biso ndeto zake source. Voilà ba Congolais bobeti maboko ouais ba mususu kutu boke ko accompagner bango ba Marcelin Chishambo batu oyo ba Kivusien oyo tozali ko dénoncer tous les jours que batu wana bazali na kati ya ba dili oyo ba Rwandais.
N'est-ce pas? Moi, je dénonce tout le temps. Qu'on n'est pas dans la page, il y a tout ça, mais au quoi il y a Baswahili. Je dénonce là-bas, je dis, ces gens ici, les soi-disant dirigeants à Kivu, ce sont les gens qui sont dans ça. Ce sont les gens qui accompagnent les Rwandais, qui sont dans les deals des Rwandais. Yango wana baloba ke lokote, babundela ke loko mokote, bango kutu bango wana kutu bazako la tabino bazoko ko soutenir ba association ya ba Rwandais. Ba Marcelin Chichambo, bah comment il s'appelle, ceux qui bah Julien Paluku, hein? Les gens là les Kivusi qui sont en train d'accompagner les Banyarwanda na association na mongo soki ya Isoko. Les gens là, ce sont les gens bêtes qui ne connaissent pas l'histoire de l'Est de la République. Parce que ce sont les gens de l'Est de la République. Ils savent que naba 90 batouana babandaka peka kabwe ba association, basala ba association partout, basala même ba boîte ba club pour ba tia ka mbongo pour ba kene ko supporter ba rébellion. Ces gens là ils fonctionnent comme ça. Ce n'est pas comme si on connaît pas l'histoire, on connaît l'histoire. Les Banyarwanda ont toujours fonctionné comme ça. Ils fonctionnent en termes yaba association communautaire pour na ba ndako tia ka mbongo na bango ba ndako ko faire ka avancer ba cause na bango ya ki rébellion. Bango Banyamulenge bango et puis ils sont soi-disant communauté Tutsi. Ça veut dire Tutsi, ça veut dire bango nyonso. Il paraît na ba Nyamulenge, na ba oyo bazali soki na Nord Kivu, na ba donc et tous. OK? Mais maintenant toyoki Nyamulenge babandi déjà ba conférence na bango. Déjà semaine déjà babandi déjà conférence ya sika kuna na Europe bazali koloba ke bango bazali peuple massacré, génocidé, unwanted people. Unwanted people ça veut dire peuple o balingité. Babandi déjà ba campagne na bango. Vous pensez qui est en train de sponsoriser tous ces activités? Vous pensez qui se sponsorise ça? Kaka nakati ba groupe bango ya ba mutualité oyo baza ko sela biso ba partout ba Isoko ba nini c'est eux qui sponsorisent ça. Ce sont les gens, les politiciens rwandophones qui sont à Kinshasa qui sponsorisent tous ces événements. Il y a ba conférence, il y a ba Nyamulenge, bakenda kokolela kakuna, eza bango de baza ko sponsoriser yango. Lorsque ces gens-là font leur conférence ici na ba poto, ils vont eux peuple mususo soit-disant ba peuple on a fait ba génocide bango, ils vont parler à leur nom soi-disant Tutsi. Les gens là ne parlent jamais des problèmes congolais. Et talibangote bakenda koloma ba congolais te o biso ba congolais tozali kokufa ndenge biso ba congolais tokenda ka autobio, il y a eu 8 millions de morts, il y a eu 10 millions de morts, bango bakenda ka makambo wana te. Les problèmes là ça ne leur concerne pas. Bango bazana agenda na bango spécifique spécial. Bango bazali ba peuple Nyamulenge bazali ko bomba bango na Congo. Ils s'identifient pas na makambo ya ba congolais ndenge ba kufa kam en masse. Là ce n'est pas leur problème. Leur problème c'est de acheter cette image ya victimisation que bango bazali ba peuple bazali génocidé na kati ya Congo par les Congolais. Bazana conférence na bango ya liboso unwanted people. Eza weekend oyo ba pesa ki déjà ba information na ba o bazana Congo ba ko rejoindre conférence wana. Na kotie la bino link awa na vidéo botala. Lorsque ces gens là sont en train de faire ça au Congo, les gens sont donc vous voyez mon Dieu, Congolais, baza conscient. Les autorités congolaises sont conscients. Les ambassades sont conscients que les Banyamulenge, soi-disant les gens qui s'appellent les Congolais, sont en train de faire des conférences contre leur propre pays. Que pays na bango des akoboma bango. Et le pays, l'État ne dit absolument rien. Et ça, le col nga masawa na telemi boye, na bengi bande konanga ba mushi, oui, ou bien tolo par exemple peuple bazali ko boma mingi za banande. Et ça le col banande le lo ba telemi, ba benga ni bango banande, balobi bakende la procès contre la République. C'est ce qu'ils sont en train de faire les Banyamulenge. Les Banyamulenge sont en train de dire, faire des conférences, en train de dire à tout le monde que l'État, la République est en train de leur tuer, leur menacer. Et l'État ne répond pas à ça. L'État ne répond pas à ces menaces-là, à ces accusations. Vous comprenez au moins? Vous comprenez au moins? À l'époque de Kabila Bator, mais à l'époque de Félix Sekedi, parce que Félix Sekedi na esprit na ye, ya kolinga ko mate ba Congolais mususu, ami komisa, allié, ya ba Rwandais, voilà.
Tshisekedi atikeli bango espace bakendaka kosala complot contre la République. Ces gens-là, parce que vous ne pouvez pas me faire comprendre que peuple moko boye soit disant bambenga ba congolais bakendaka te kosala ba conférence pour na kolobela biso nyonso ba congolais ndenge tozali massacrer po bayebi bao massacrer biso ezali bandeko na bango na bango. Bayebi bao bazali ko massacrer ba congolais ezali bango complicité à Rwanda na bango à partir na bango. Donc, ils ne peuvent pas aller parler que les Congolais bazali massacrés. Parce qu'ils sont conscients qu'ils sont en train de tuer les Congolais. Ils sont conscients. Alors, ils vont dire que Bango bazali ba Congolais, bazali peuple minoritaire, et que le Congo est en train de leur massacrer. Naba poto baza kosala ba conférence ndenga wana ambassade na biso. Ezo kolobe lo côté gouvernement, ezali kolobe lo côté. Donc gouvernement silence nango elingi kolobake, ce sont les choses vraies. Dites-moi un peu. Nata ya nani? Ya Tshisekedi. Nata ya nani? Ya Tshisekedi. Les gens là vont venir nous parler ici. Fachi béton, Fachi azako sala, Fachi to soutenir rien. Bino batu oya ba Fachi béton, Fachi bozali ko soutenir Fachi. Boke ki sasa. Votre place n'est plus ici na poto. Bino batu ya Fachi béton, votre place n'est plus ici. Vous devez aller soutenir votre Fachi dans les œuvres là-bas au Congo. Oui. Allez soutenir Fachi béton au Congo. Parce que nga masawa soki nazaki convaincu que tout allait bien au Congo, j'allais pas être na poto. Nanga za na poto te? Nanga za na poto osani? Pourquoi vous n'êtes pas là-bas au Congo? Parce que boza ba mpiaker na poto. Bolo bateke biso nde ba mpiaker. Biso biso toza consent toza ba mpiaker. Yango toza. Muto za mpiaker na poto ta ok sasa. Parce que ça n'a pas moyen, le la Fachi aza béton, à Salibino, espace comme libre et à Kosala Biloko. Si tu avais quelque chose, tu allais déjà partir au Congo. Parce que je vous assure, ceux qui ont Massawa, nazaki convaincu que Makambo zaki bien, et que le système au bâti na Congo, n'angena zana Congo, parce que n'a un piakerte. N'angena zana Congo, n'angena monte ata izino ngezo watu, ata mi bale na musala, ata mi satumine. Oui. Bino, bata Fachi béton na poto. Boza na poto parce que vous avez un piaker. Parce que vous avez un piaker te. Loko la Congo est bongi. Système est flexible. Et continue d'abord au sala onyo so bolingo sala. Prenez vos investissements que vous avez ici, allez les investir au Congo parce que Congo est bongi. Bosa ninia parce que vous avez un piaker. Vous avez un piaker. Parce que muto azam piaker tel ngazo nga na Congo. Vous avez un piaker. Donc, entre biso na bino, bino ne bampiaker. Parce que bozali na système, soit disant, ils allaient favorable pour na bino, mais bozo kendete, bo kendete poani. Parce que, moi, oyonde zangi, yaya, yo zako loba na Facebook, osam piaker, yaya, osam piaker. Nga ce système est favorable, yaya, de nasna kende Congo. Pour nous, to prouver bino banani bampiaker te. Ok, to prouver bino banani bampiaker, banani pe bampiakerte. Oh, bosi bo échouer ba vie kuna na poto. Bosi bo échouer ba vie kuna na poto. To échouer ba vite. Ata ku to échouer ngo. Et ça le côté, tozali nanu ko se retour. Tozali ko miluka. Bino sikoyo, bino batu, système ezali favorable. Oui, parce que système est favorable pour na bino non. Bo kende ko salisa, Fachi béton, ko matisa, to ya musala na mboka. Parce que musala en voie de développement ba eba ngona to ya musala. Pona ko dimine kuluna o bozali ko tira biso mikonyo so ba ah oui yaya na ngai Rose kikala kamba c'est comme ça exactement bango batu balobi ke au système est favorable ba dimine ba mikolo so ya ko tela kabiso mikolo nyonso awa ba photo ya bakuluna na ba video ya bakuluna wana pona ko finir kuluna elinko lobake les Congolais qui ont besoin du travail pour diminuer les problèmes de kuluna. Bino oyo déjà système comme favorable pour na bino bozana mbongo pour biso de bampiaker bozo mbongo na bino na mike bo kende ko sala ba entreprise na Congo ba kuluna bazwa misala to diminuer kuluna mama Fachi béton ozam piaker mama Fachi béton omiti na kati ya ki mama Fachi béton boyeba ni bino na bino boza ko bengana entre bino na bino na ba oyo bo betami na ba oyo na bo betami te po bo betama. Oui, ba kombata ba na bino mayele. Oh oui, toza na cercle to tindela na ka ba biloko na ba inbox tozo lakisa na tobi oyo so bo kangie don bo nyati côté ya kingo don ou bien bo nyafulie côté mususu. Oui,
Oui, tozana. Oui, et puis tozo banga ngote. Violence toko ilaki sabino. Yo papa fachi béton, yo mama fachi béton. Na place ya kolia kolekisa la biso tan awa na Facebook. Koloba na biso ke tozaba tutozanga. Torate vie. Yo lokolo orataka vite. Yo orataka vite non? Yo lokolo orataki vite. Système est favorable. Ozoko sa nini na poto. C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Zala kuna na Kinshasa, comme ça c'est la capsule ba vidéo. Zala kuna na Kinshasa, comme ça c'est la capsule ba vidéo à partir de Kinshasa. Oh la kisaka biso bina biso ya. Ngayawa na sali entreprise ngayawa na pesi ba congolais 2 ou 3 misala na futa ka bango 150 $300 par mois oui fachi béton. Parce que na yaki ya kufungola entreprise nazwaki mikanda na nga nyonso entreprise na sina fungola ki ba impôt ba taxe nyonso c'est bon. Ça la vidéo à partir de Congo. Bon yozo c'est la so ba vidéo à partir de bandako na bino ba salon na bino soki ya kaka wana ba cuisine na bino ya lokuta ya kaka wana bozo c'est la so ba vidéo na kata ba cuisine na bino ya poto boni buzoba boyko. Boni buzoba. Fachi béton. Bino na bino bato ba fachi béton boyokani bon monter ba coup parce que boza bat bampiaker bato baza ko luka ko lia. Bosali baku na bino bo monter baku na ba problème na bino personnel obozwaka na bato bokomi kolinga ko lati sango makambo ya fachi béton o ba combattant de babeti bino o ba combattant de basali bino ba combattant na babeti mutu te parce que ba combattant ngo babeta ka mutu basala ka déclaration combattant ngo aziki saka lion bomoni ba lion de ba combattant po mikolo yo ko beta bino so babeti bino bokoyeba ba combattant babeti. OK bomoni siko ki makambo ya koloba ka makambo ya fachi e komi kope loko le komi kope toyo kana soki babeti biso akata buzoba na biso tokolobaka keza ba combattant po Kinshasa etinda mbongo toyebi ba blague na bino po za bampiaker boza ebele bampiaker boza bampiaker tokolobaka ke ba combattant de bati beti biso comme ça ba récompenser biso na fachi comme ça omoni papa élévation na yo bozo benga masa na bino oyo babeti wana soki babeti wana makambo ya kolobaka kofinga ka ba congolais na ba combattant. Boza ko boyenga bozo babio omoni élévation ya Nzambe eyaka kaka peut-être babeta ki oboye po pe fachi ya yeba yo pe pa fachi ya récompenser yo élévation ya kaka bo élévation ya mokolo ba ko buka yo kamwa lisoko wana ezalo kola kamwa luket wana ezalo kwa luket lushin oyebe élévation onde yaka na wheelchair oza na chaise roulante nde obana ko beta le so lisola élévation continuez élévation ya kaka boye peut-être ezaki tana yo Nzambe ako élever yo Nzambe ako élever yo nde bozo okosana Nzambe ako élever nani ba tango ba kobuka bino mwa mashwari wana Nzambe ako élever yo wapi ba kobuka mashwari na buzoba na makambo ya fachi béton C'était un peu pour ça aujourd'hui nanganisi pona lelo nanganisi na clôturer awa nangana ebisa kaka batu oyo bozo ko sala ba vidéo soki ba batu ya fachi béton mitu na bino eza malamu te. Vous avez un problème sérieux na kati ya mitu, OK? Oui, nous sommes là, nous allons parler jusqu'à nous allons le faire. Vous n'êtes plus là-bas ici pour na kolanda biso Holandi et bozana te pour na kolanda biso. Vous êtes là pour nous prouver pour na prouver biso na makambu ya ba action programme na bino ezali nini. Vous n'allez pas venir tout le temps nous parler Batouana, balobi boye pour la fachi, Batouana, basali boye pour la fachi. Non, nous sommes en train de dire ce que nous ne voyons pas parce qu'ils allaient droit na biso to bundisa, batoyo ba ko yiba biso. OK, biso tuzo beta boy. OK? Mais bino bozo beta boy. Musa na biso ezali ya ko dénoncer makambo za malamu te. Bino lokola makambo malamu ezali, bino bozwa programme na bino. Bon, amenez-nous vos programmes tous les temps. Pour aussi ça ka discussion. Amenez-nous vos programmes. La kisa biso abia omoni bandeko bonano bo comprendre makambo angote makambo angonde yangoyo. Programme na biso nde yangoyo. Place nini tozali na difficulté ezali yangoyo. Peut-être toloba ki boye to prometa ki boye, peut-être nanu bomoni place wana te likolo ya problème oyo. Bo pesa biso ata mwata tozali ko renforcer, tozali ko regrouper ba effort pour na to accomplir programme oyo. C'est ça vous devez faire. C'est ça vous devez faire. Vous n'allez pas venir ici. Kolandaka biso ba masawa kolandaka ba Fabien Kouswanika kolandaka. Fabien est dans ses droits citoyens. Fabien ça nakata ba droit citoyen na ye. Tela makambo.
Fabien azako bundisa Tshisekedi yo azako bundisa Fabien. Ça veut dire Fabien nzambe na yo. Tenga basu bato. Donc yo butu mobimba ofanda olanda Fabien. Fabien landa yo te. Fabien azako landa ba droit na ye ya citoyen. Fabien azali kolinga mona clair pona azali citoyen. Yo zolanda Fabien. Tenga bato. Bino bozana il faut pas bolanda biso. Po biso toza ba voyou ba bandi. Yo mona muta olanda voyou bandi. Entre muta zolanda voyou na bandi nani pendande voyou nande bandi. Parce que biso tolanda bino te biso tolanda Félix. OK? Tolanda Félix pour nani parce que Félix ana kwanga na biso. Il faut partager kwanga wana congolais nyoso azwa part na ya kwanga. Oui, Félix akangi kwanga na biso nanko. Yango biso tolanda Félix. Yo siko yo zolanda nga pona nini? Tu me suis pourquoi? Na nzambe na yo, hein? Oui, oui, je suis ton Dieu. Parce que tu ne peux pas me suivre. Okola nangate, nga na kolanda yo te parce que ozana eloko te. Oza ko intéresser nga, tu n'as rien qui m'intéresse. Ozana kwanga nangati. Na landa yo pona nini? Regarde-moi ces gens. Tous les jours, vous suivez les combattants. Tous les jours, vous suivez les combattants. Comme les combattants bazana valeur. Te bolanda biso pona nini? Hein? Yo landa combattants zana valeur te mozo landa ye kaka. Mais il y a un problème et ça ne va pas avec toi, ma chérie. Hein? Bah, fachi béton. Ça ne va pas dans ta tête. Combattant aza motute, aza ne lokote, aza bandi, aza voyou, mais yo landaka combattant. Yaya, combattant landaka yote, combattant landaka fachi. Combattant landaka bao ba na kwanga na ye. Mutu ayibi Congolais kwanga na aza ko kima nango, Congolais aza ko landa mutu wana po aboto la ye kwanga, toti yango na table to partager. Oui. Parce que kwanga wana fachi aza nango za ya yete, za ya biso nso ba Congolais. Biso nyo se foto mona part na biso na kwanga wana. Tanga bato. Tanga bato. Ou bien on ne peut comprendre makambo ngenge kenda tellement que bozali bato moko boy connexion avec l'univers n'existe pas avec vous. Vous n'avez pas la connexion avec l'univers. Vous ne comprenez rien. Hein? Bon bundi sabato ba comprendre makambo na ba niveau ya biso ba masabo. Simbate. Ba ma fachi beton na mona ki ba mingi bobandi kuna soki ba association. Soki bolingo banda kotika bambongo bokenda soki kosala ba evre tout ça allez voilà allez dans ça bon ndo kutana botala esika nini bokotia ba maboko bo simba na maboko bo mema ba bo faire avancer certaines causes hein ya fachi soi-disant ya fachi mais na Sabino déjà n'oubliez pas avant de défendre fachi au défendre na kata fanatisme parce que la plupart de vous bon défendre na fanatisme masa na bino Anthony soki Anthony de son père yokana no komba moto Anthony de son père il nous a vraiment expliqué ce que vous attendez que Kinshasa est reconnaître bino baba na pe ko futa bino baba na ko pesa bino pe ndambo OK soki ozolinga ko défendre motu soki olinga ko défendre quelque chose défendre cause yaya kokende ko défendre mutu te. Oui, avant de défendre mutu ou bien avant de défendre même cause, tala na no intérêt na yo na kati ezali nini? C'est quoi ton intérêt à toi? Toi tu n'as pas d'intérêt. Fachi tanga kokende wana na mwasi na ye nyakeru bakei. Bazongi na bango soki na France, soki na Belgique. Tango nyakeru, pardon mes chers amis. Nazomona nasana moi. Tango fachi na nyakeru bakolongwa wana na kinsoki na ki présidence bakeko luka vina bango yo na kati kozalo profiter kini na kati tu auras profité quoi et le côté ou bien bozo komona ba po ba mingi bozo pesa so masolo ya ba âge âge pusa ni yango tolongwe komba yo kanisi na âge oyo nde na kati ya mandat ya Félix Tshisekedi nde oko gagner mbongo oyo osomba nango soki ndaku bien vélo bien motoka pour ça la retirement na yo bien retraite na yo kansi dans 5 ans wana na likola jalelo na yo oyo nde oko récupérer quelque chose parce que ba année qui tellement nous qui sommes dans centre côté année parce que tozo tobi makamba récompense tobi que nous faisons cela mais nous travaillons pour nos propres moyens poto miluka yo siko mto décider le bio je pousse ani comment on paye il faut ici là je pousse ani yaya kumbe sili y a pas de souci kanga bisaka na yo kende
Au lieu influencer nani. Chacun est venu dans ses combats avec sa tête, na esprit, état d'esprit na ye. So il y a yo combat sili parce qu'il dépasse ses ans au pouvoir, il y a pas de souci. Kanga Bisaka, zonga Congo. Tozo ebate bozo ko sala nini awa, c'est ça le problème. Tozo ebate bozo sala nini awa. Kanga Bisaka zonga Congo. Kende ko convaincre biso à partir ya Congo. Kuna ke makambo esi ebongaki. Yaya makambo esi ebongaki. Ye Félix Nabino ayaki ko bisa bino awa ke kon revenez au Congo. Et maintenant, il faut revenir construire au Congo. Mais il vous a même pas donné, vous allez revenir reconstruire comment? Il vous a rien dit. Depuis ayaka na diaspora za obeta loba masole zanga tina mituna makolo. Et maintenant, il faut revenir travailler au Congo. Mais il vous a donné quoi comme plan? Si le lona boye bisi bisote parce que il faut boye bisa biso bina soke mokonzi mboka lobi tozonga tokende ko saela mboka tala programme na biso diaspora apesi biso yangoyo bapesi biso ba terre ba hectare na Équateur. Comme ça, Congolais nyo so oya linko sala bilanga, so linyo bando sala tomate, so linyo sala banini, ozana hectare na yo na ba hectare na yo, boye terre ezali ofele, boya ko sala misala, boya kaka na ba machine na bino, na ba ingredient na bino bo banda ko sala bilanga. Apesa ibiso yango, eloko te, mais yo zo ko bisa bino mboko ebongi. Programme diaspora za wapi? Eloko te. Yo kabatu misusu vraiment. Programme diaspora za wapi? Eloko te, mais ayaki kaka asali bino discours, bozonga siko na mboka koya ko sala, to sala na mboka. Tala bazoba oyo, tala bizengi. Regarde-moi ça là. Et ce sont les gens comme ça qui veulent se mettre sur la table de discussion avec les gens comme les Fabien Kouswanika. Ce sont les gens comme ça qui veulent se mettre sur la table de discussion. Na batu loko la ba pichu shomongo. Batu ya bonde balimba mitia na ba discussion à table na batu loko ba zoro. Mais ça, ce sont des têtes. Bah, prof Yombi. Ça, ce sont des têtes. Bilo bozana ba tête, ite bozaka na mikila, bozana ba queue. Oui, bozana mikila. Place ba sumbaka, na place ba kena ko suba. Est-ce que ba kena dégager? Nde loko bozana ngo. Vous n'avez pas de tête. Vous voulez venir être sur une même table de discussion avec les gens comme ça. Et ça l'a raté? Tala nano audacité yango nano. Tala audacité yango. Ba mususu baza ko bima de partout. Oza ko bima de partout. Baza na mwa mususu moko abimi boye. Aza soki bon, nazo ko finga ba handicapé te, mais nazo ko loba kaka. Handicapé abimi, aya ko finga Fabien. Hein? Donc, bazi yango copie, yako bana ko finga ka batu po Félix afuta bango. Ba o ba kutu na Kinshasa bakufa kutu yaya bakufa na IDPS Félix afuta bango te. Yo ko futa ondengeni. Yo soki yo mutu oyo soki ya handicapé soki babenga soki César Ngadi. Et César Ngadi yo soki eza ko finga te na ko finga handicapé te parce que handicapé ezali eza mutu ta senga ko zala handicapé. César Ngadi yo lokolo za handicapé oyebi ke Congo ebongi. Papa zonga na Congo okende ko profiter na programme social ya ba handicapé hakuna. Ozana poto parce que oyebi ke programme ya ba handicapé na poto eza ofele ozo profiter makambe ofele yango zawa oyebi ke ozo profiter na sécurité sociale ya ba handicap oyebi ke oko sala te oko kende ko se déclarer comme handicap ba komanda ko futa yo obana ko ndozo ba soin ofele tu connais ozo ko profiter na sécurité sociale ya handicap. Yo lokola Congo ebongi kende mema programme wana memela ngo fachi comme ça ba handicap pe ya Congo ba na ko profiter. Si vraiment vous voulez vraiment nous faire croire des choses, c'est comme ça vous devez venir nous parler César Ngadi. Tu dois nous dire que depuis que fachi aye na memela qui est programme ya ba handicap, voilà programme ya ba handicap yango yo parce que ngai lokola na profitaka na ba système handicap ya poto, j'ai profité d'une maison ya ofele, na profitaka na bason ya ofele, na profitaka na eloko bo ya ofele, na lingi pe na memela ki pe fachi, eloko wana programme wana ba handicap ya kotoyo, a installé yango na kati ya gouvernement na biso, tokomi pe komona ba handicap ya Congo, zala, César Ngadi, zala avocat ya ba handicap. Zala avocat ba handicap. Yoko banda ko yate, banda ko soigner sa Fabien. Hein? Oko yate ko banda ko soigner sa Fabien. Fabien zana niveau na yo ata mukete.
ni ya intelligence, ni ya... Donc, Fabien aza na niveau na yote. Yo za lokwa toilette, yo Fabien soubelaka. Donc, Fabien soka si alembi, apesi biloko na nzoto na ye biloko akolia, donc, déchet wana etika la kawana, il faut que nous dégageons ko souba na ko sumba, toilette, il faut recevoir, ngo za yo César Ngadi. Parce que yo kana makambo ozoko loba kaka. Yeah, biso bana bourgeois, biso boye, nakola kisabino me yo. Soki ba fandisi Fabien boye, yo pe ba fandisi yo César Ngadi boye. Tala batu mususu, pourquoi bolinga to lobela bino mabe? Tala batu mususu. Tata moko boya kolata soki ba veste ya karo, ya kolata jo. Donc, nous sommes déjà désordre corporel, désordre total, déjà désordre. Lorsqu'on regarde déjà une personne comme ça, on connaît déjà son état psychologique. On connaît que c'est du désordre partout là. Voilà, c'est un homme là qui vient parler à Fabien Kouswanika. Regarde-moi ça là. Yoza ouese Fabien Soubelaka. Fabien Soubelaka. Ba déchet donc intelligence à Fabien. Soka nzoto na ezu nutrition nyonso wana o déchet fatika. Déchet nde bino. Déchet nye solo. Bino. Loko la Congo bongi César Ngadi. Kende na Kisasa. La kisa biso programme gouvernemental o ya tie sur place pour na ba handicap. Po yo comme avocat ya ba handicap. Naza koloba ngote parce que naza kochola, naza koloba ke si tu étais conscient, c'est ce que tu allais faire. Oui, lorsque on connaît que ozana problème moko boye et que oyaki na poto yaki se réfugier pona ozali ko bénéficier na eloko moko boye oyo obiki na Congo ozwa kité net yo César Ngadi oza ko bénéficier na service social ya ba handicap. Loko la Congo ebongi memela ngo Tshisekedi ba handicapé pe ya Congo ba na pe ko bénéficier nano. Ah ouais, c'est la soa makele n'importe quoi comme makele na Facebook. Loa boya ka wana wolba oh fi moko boya rwandaise kuna irondel ayaka ko infiltrer batu aza ko loba za ko finga non naza na niveau na bino te bino ba César Ngadi. Ba Anthony de son père ba mama Fachi Beto toza na niveau moko te na ya vie na ya mansiele toza na niveau moko te. Boka nzate parce que to fanda ka to lobaka loko te pona ba kamna biso ya vie ko kanzate to na niveau moko na bino ya vie. To na niveau moko ya vie te. Bino ba Anthony de son père na César Ngadi bobenga luaka bwanga bozoyoka na pesi bino défi bobenga masa na bino luaka bwanga asa na Kinshasa akoyebisa bino ke ngana bino toza na niveau moko te ni ya vie ni ya mayele. Parce que luaka bwanga zalaka awa yenda akenda kuna kolanda kwangati akenda kuna kolanda steak. OK? Luaka bwanga est très conscient que nga masa na kolanda steak te parce que déjà aux États-Unis luaka bwanga bando bisanga binanga masa mutu lokola yo soki ba pesi yo quelque chose lokola musala luaka bwanga na mukuno kone moko ando bisanga binanga masa mutu lokola yo so ba pesi yo poste na kati ya Congo wana on sera sûr que okiko yiba te parce que tu te retrouves déjà yo Anthony de son père soki na César Ngadi bozwa makelele na bino wana boza ko sala awa na poto bokanga ngo bisaka bomema ngo na Kinshasa à partir de Kinshasa nde bosela ka biso ba vidéo ya ko expliquer biso ndenge nini Congo ebongi tant to komona ke bo tenir bo ba na ko expliquer ka biso pe ndenge nini bozo ko tenir ndenge nini pe programme ezali pona biso ba diaspora bo expliquer biso ndenge nini to ya chômage ezoko kita bo expliquer biso ndenge nini to kiko ya ko sala poto zwa ba titre ya misal ya ko fungola ba entreprise to ya ba ndenge nini boko faciliter biso ba taxe tout ça biso pe to ya to landa nzela biso pe to landi parce que mutu mo taza na besoin ko zala pauvre afana na pota sala ka ba job. Certains Congolais ont leurs moyens financiers mais ils ne peuvent pas investir au Congo parce que il y a pas la sécurité. Les gens qui sont conscients comment est-ce qu'on investit son argent dans un pays, ils ne peuvent pas investir dans un pays comme le Congo. C'est du jungle. Donc on préfère investir notre argent ici, là où nous savons que vous investissez votre argent et votre argent est en sécurité, que nous mettons la jungle à Congo. OK? Wana ndezaki message nanga ya lelo nakanisi nasuki awa parce que moi ezo landanga makasi mais je pense que le message est bien passé. Tenons bon batunangai tozana bango kaka boye pièce contre pièce. Fabien Kouswanika sala bango kaka boye
bino bato bosala combat biso bato osala combat ba intimider bino te ke oh eza tribalisme eza je ne sais pas quoi makambo wana nyonso intimidation ezali façon ya kolinga ko soumettre bino. Nous ne serons pas soumises. Tokokufa na mitu na biso zota likolo. Nous allons mourir avec nos têtes hautes sur nos épaules. Oui. Babouzo ba bino bozo se batuba. Tribalisme, vous allez intimider les gens qui ont des esprits faibles. Pas nous. OK? Donc Fabien kende na bango kaka boy. Soko beti kuna paya. O boake linga kote o ngape na récupérer na sukoli sakoli na savo ya omoto boake le yumbi profe yumbi pe azu ya sukoli bango toko kenda bango kaka boy. Tribalisme, oui, toko kende na bino kaka boy. Parce que ce n'est pas nous qui avons installé la tribalisme, c'est votre président. OK? So on bosse sur la maramba tribalisme, bogen ko bisa fachi mutu abengani bandeko na ye ba Swahili ba Congo ba luba pembeni na ye, poatika la yemoko na ba betu, po na ba nga ko konza biso na nko, po ba zwa pe ba alias ka ba Rwandais. OK? Donc bogen ko te ya fachi. Boko te ya biso te. Po biso pe to ko te ya tribalisme. Fire against fire. Oui, feu contre feu. Oya bino moto bozo ko mona ngote oya biso ne bo mona. So ya biso ne bo mona boko mona yango pe kitoko po eko pela pensa to ko tumba zamba. Oui, to ko tumba zamba. Oui, tribalisme c'est bon ton dimi yango mais boko sentir. Makele lo to ko sela bino na matoi boko sentir tribalisme wana. C'est bon. Bayo.